Donc nana lobela sujet moko e batu batebele pa lobela yango te, mais il faut na lobela yango. Mibale ebele nde baza wana bayebi na bango te ke mwasi mpe abwakaka, so osali mwasi mpe fo abwaka, bayebi na bango yango te, ebele nde baza na bayebi te. Yo osali na yo osali obwaki siko mwana bato abwaki te. Oh, aboyenga nayebi loko nasali te naboyi wi mpo nabwakaka nanga te. Oh, ndumba azwi mobali mosusu ati nazwi mobali mosusu paske nga na yo tosalaka nabwakaka te, ya oyo kuna bwakisi nga. Ozomona basi mosusu babimaki ndumba mpo makambo elekaka na couple moye boyeba eza te. Ozalaka na mwasi oyebi na yo te ke so osali mwana bato mpe fo tunaka mpe chéri obwaki mama obwaki, so mwasi ayebi so chéri nabwaki wana ifo motema no ekita tanke otuni mwasi abwa ifo kotunaka ntango osali mwana bato otuni eske obwaki bebe to mwasi ayebi soki nabwaki wana c'est bon. Et puis avant yo nanu soki nanu mwasi abwaki te oza na droit ya kobwaka te, ifo bwakisa na mwasi. Mwasi mosusu aza na ndako ya libala omonaka mwasi moko boye amonaka ne libanda koma na ye donc akoma mwasi nazobima na intel mwasi wana ndumba boyebi makambo elekaka na couple nanga, boyebi makambo elekaka na couple nanga te, nakana mobali abwakisaka nga te. Mibali mosusu baba égoïste soki abwaki aoninga kuta yeba te ke l'autre est-ce que l'autre abwaki pe te. Soko ntango badegré okoma na couple ale mwasi wana bimi mwasi andumba mwasi boye moye mpe mwasi mpe atandela bino mpe vérité ke mobali oyo anabwakaka na ngai te, moye te andimi kaka bolatisi ye kaka ekuluzu, moye mpe abimisa vérité wana na bafamille mpe eza te na bakamarade mpe eza te, alati kaka kashe kaka kindumba kaka. Bon, nga mpe ntango nayaki jeune déjà ekomelanga naka na motu mpe omona mpe bosali mpe mbula boye msusu peke obwaka na yo mpe te, mais ntango nayaki jeune soni moye nalobaka te ke chéri nabwaki te, moye soni ntango wana obomwana nano soni moye oyebisa motu te ke nabwaki te, mais sikoyo nasala nabwaka te, skandalo na mbila kokweya mbila kokweya sikoyo wana to nangi na mwana mokita naki jeune, mais sikoyo soki nasali nabwaki te, skandalo nga na kosala. Ozomona mais ya ba makambo moko eza nango likambo soni te, eza ba sujet moko vraiment il faut lobela yango, eza très important, eza vraiment très important. Ya ekabola pe mabale ebele, ekabola pe ba relation ebele, parce que mobali azaka toujours na mutu na ye mpo na yebi kaka mwasi meme abwaki na ye te, ça passe yo oza mwasi basi babwakaka te basi babwakaka te, yo obwakaka na yo osalaka na yo obwakaka, mwasi abwaka te ndenge. Et pourtant soki mwasi abwaka omona mwasi akozala gentil na yo, mwasi akolambela oyo babiloko ya kitoko,
Moi si mso mona boye akoma kanda kanda. Soko landeli l'histoire abwaka te. Yo ndeni mwasa libala. Normalement libala yaka sika mo yesengo ti. Yaka eloko mo balobaka ezaka sengo. Mais mwasi libala mususu akoma kaka kanda kanda. Songi na yebiso ya kosakana te. So monika mwasi aza songi. Soko landeli. Omona bwaka na ete. So landeli mama solo ko abwaka te. Mona bakoma songi bakoma kanda bakoma donc ba fi des problèmes. Ba sert à problème. So ko landeli histoire bien. Omona papa sepelisa na ete abwaka te. Asala kana ya sali pe bien na suka nango obwaki te. Omona perte. Osali na yo, sali pe bien mais na suka nango obwaki te. Mibali misusu bayebi ke mwasi abwaka pe. Mais azani ka égoïste. Aza égoïste. Ayebi na ye, mais aza égoïste. Aza égoïste abinga na bwaka nanga. Donc comme dit que tu penses qu'à ta gueule quoi. Oyebi ke mwasi pe fa bwaka mais ça non encore ça comment ça non encore. Donc, tout cela entre biso basi, vraiment, makam susu, soto komiko talango, bokamu. Likamba kubwaka wana yango ezoboma mabale pele. Ebomi mabale, ebomi tellement mabale bele. So oyebi na yo ke obwaka mbango. Et ba façon ebele eza ya obwakisa mwasi. Ba misusu akoti kaka éjaculation précoce. Mais eza na ba façon oyebi ke non nga na bwaka nanga noki. Mais lukata osakani ta na mwana batu ya manière eza ebele. Ba objet eza nango ebele batekaka na ba pégal wana. Osombeli mama. Osakani na mama soki mama bwaki na ye wana soki okota no soki obwaka no mbango sana ba éjaculation précoce na yo wana talo mais c'est pas ça mama ba façon est belle même ata tele par sous te ou bien et comment la problème mais ça ba façon est tellement belle parce que moni mabe ya ba ya mibali na biso ba yebi vraiment ko sakana nzota mwasi te. Pour na bango amour ezaka moi bisou. Bisou on peut embrassement on peut ya malonga te. Ba yebi na ba na yebi te ba tonto dans kala ba est-ce que ba embrassement on peut ya malonga te kaka allez à côté mbala moko. Ayebi te que moi si il faut que sakana pe na moi si ayebi na yebi kaka moi bisou na kokota donc des choses wana kaka. Ni ba na biso ba africain ba yebi. Égoïste, monsieur baba égoïste. So ba boyo, so ba zolio mbanda, allez. Oh mwasi wana ndumba, mwasi wana salinga boyo. Oh bio mo mi belisi AVC yo moko. Na buzoba na yo na égoïste na yo.